maison union sacrée cash bon va poni FCC Abbé Choli Abbé Choli ngam na lobby to ba bengi le wadi la rumba apisi ayebisi ye ko banga mutu te na mama bitumba asa wana kwa mna banguti mama karada shan ya bangu nyoso ndibazana wana banguti suko waya batu nyoso fe pokomone nani Jésus asa nani mozalisi to ba bengi le wadi la rumba apisi ayebisi ye ko banga mutu te na mama bitumba asa wana kwa mna banguti mama karada shan ya bangu nyoso ndibazana wana banguti suko waya batu nyoso fe pokomone nani Jésus asa nani mozalisi batu tu bazana eza grâce à Jésus dans la maison on fait ça basa pour boyoka boya ngoti vous comprenez faire dans motema malamu ya koyemba na ba chanter musu ba pesa bango étoile après bango lumière sona za Jésus ça va hériter na otanga kuma moto otanga na kuma mission out na na otanga Jésus de l'alliance ya to tobeta ay bana ba chanter kasi on na ba ibolote misa nani na bimise faire kasi ya on na ko ba ibolote J3 merci hériter ta kotanga na kutu komba bato musu te na subira na ibolote bapoko ya inonce bi wana lobaki déjà ke olie basalelanga baanalyse baluka basalela barobino na bagaz maweto bakufa bazokufa na carrière est-ce que aza raison to c'est juste qu'à excès des oui aza na raison pour final mobile kufa bimisa nzembo bimisa kutu soki tonight soki abeka na tonight ekenda kasi bakute babwaki ntango badake bololo mabe bato bakuta kutu te bamona mabe bato basanza troisième vague ya bakulule ke nini oyo kani ya bakaseseli biloko azosala na bakokanga ye eza mikulule oyo en pleine émission oyo koluka moto obunda troisième vague ekele troisième vague euti kokenda wa kaka na kani ya makasesi toki quatrième vague ya bana nini bana chango toko chai na kati akende olone na tuma sangu kuna miziki bazo sa elo alo na kama sangu ti babonyo ebeta famille yemezo na famille restreinte même na famille large ba boyo famille restreinte il y a rien bazo koko avancer té eza vérité énergie bazo kimisa pona ko détruire faire na innocent natango bakoko babiso bazalaka na sere émergence wana TV atu elenga bandeko bokoyoka mpe bokosentir bavwango ebimi mibale émergence one TV c'est la parole de Yannick Dindo le fils du roi puis abonnez-vous massivement chaîne en ligne émergence one TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement à Emergence TV One. Awa, et pas yande konanga mido. Awa bomana zo masolo ya papa Hervé. Bobanda yoka tous les masolo politiques, masolo ya Bible, masolo ya boy ezo sandisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table, prend ça avant dans la banté, vous s'abonnez massivement na Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube. Merci beaucoup, fidèles internautes. Très heureux de vous retrouver en ce net moment sur Emergence One Télévision. Et si Kawapi Topé Sarabino, information et bien Kitoko. Toujours dans le cadre de notre émission Culture à la In. Je suis Tariq Ngango, le Rochissime, et puis journaliste et Nzambe. Dans avec Nzambe Nde Makambo, Bobo Topé, Koumi Kitissa, toujours devant notre Seigneur. L'humilité précède la gloire et l'aube, la Bible. Merci beaucoup à vous. Vous êtes disséminés à travers le monde. Partout où vous êtes, je vous salue. Et puis je vous dis un grand merci, un grand merci. Toujours. Dans le cadre de votre émission Culture à la In, je reçois pour vous un des grands soldats, Papa Hervé, à la personne de Gouv le Gaulois.
Gouvle Gola o aningisaka ngambo ba voisin ye mwa binga ngambo ba Kardashian ba Banyamulenge ba Afdef Nalu nda binga ba kombo nyonso to wana je suis avec Gouvle Gola na plateau est-ce que tu robeta li solo ya Harmonie Dynastie et puis ba détracteur nyonso to ya papa Hervé bazo CCT bazo loba toujours vraiment on va être là avec Gouvle Gola et puis to beta li solo ya nyonso na tué c'est nous là je dis un grand merci à l'équipe dirigé fan club le Bagola tout le monde entier dirigé par la présidente et maman Fanta Fofana plein de bonnes choses à vous maman Bambote Mingi et puis à la vice-présidente Bibi chez Umoso vraiment joyeux anniversaire à toi tu roules à moi nayo joyeux anniversaire et puis Naomi la japonaise Naoli la perle rare Bambote Nabino surtout tout ça Bumbali Soy Trésor Bokunzoni Kamba de Bella on est toujours ensemble les si vous êtes d'accord avec moi fongo la caméra Napi sera déjà invité dans Gouvle Gola ba salutation tout le monde déjà Gouvle Gola bonjour bonjour donc harmonie de makambo polo on est besoin niveau panzani monde entier harmonie bat ba ozela ngoma bebo ya dynastie zandeni voilà ba fidèles internautes Viali Kondai depuis Athènes le qui mambo ba polo donc par exemple déjà yango Gouvle Gola bango kutu baza kota bana Athènes na Grèce wana bato bana ba Istanbul bana ba mboke bele ba Paris ba États-Unis bana facilité ça ba biloko to ya danger donc bo sala bo tindi to kaboleli bato to ba opesa biso ça ya ofele ba oteka ngote eza ba fan bato sala ngo ebele ba okabolela ngo bato wana to yinisa na ba rond-point Victoire na matete ba rond-point ngaba to opesa na ba super lemba ba Ipen ba Selemba Ubungu ba Bandal ba magasin donc ba Kingasana partout to linga to yindi sapolo ya harmonie avant harmonie et ya ngana sengi na bagolo na pisi bagolo déjà mbote bato to tala biso na herbe otala na pisi bino mbote na sengi na bagolo bokene ko streamer bokene ko so ba abonnement na bino ya ba plateforme streaming et ça la bien boyebi ndeni na expliquer ka bino bato baza awana Kinshasa baza na Bunaganda Uchuru Masisi Équateur, Kisangani, Bumbashi, Goma, Matadi, Mwanda, Lemba, Lefu, Kinzamvouete. Et ça simple. Vous téléchargez Mouska, et ça plateforme streaming. Nakata Mouska, vous cliquez comme on a ba musicien basé belé, on a autour yo yebime, il y a biso ça la faire gola. Les padres et bimi wana, vous cliquez pas faire comme on a écouté na télécharger. So qu'on a téléchargé et vous savez on va coordonner on a M-Pesa to Orange Money. Soki oche yango tango ko chaba coordonnées on est au senga code secret tango ko cha code secret na yo ekata yo $1 boyebi ke e nango 2000 quelque chose donc ça la bien bateau baza en dehors ya Kinshasa na ça bateau Spotify ekoti na 43 pays Afrique mutaza na Benin mutaza na Cameroun Sénégal Mali Guinée Nigeria Ghana Brazzaville Pointe-Noire partout autre sauf car na Congo na biso RDC ne Spotify ça mais côté na 43 pays Afrique bato na Égypte bato na Libye bato partout télécharger plateforme na yo Spotify ils arrêtent Spotify tout on a ba Boomplay tout on a ba iTunes tout on a ba Deezer tout on a ba Tidal au télécharger yango ko fanda na kati ya chombo na yo au côté na kati au beti komba les padres et ko bimisela ko mo ya faire au tie ba coordonner ya carte Visa ou Master. Tango ko tia yango ko senga yo 3 chiffres za derrière carte na Master to Visa après bani téléchargement ko kata yo $1 tous les gola token na Facebook officiel ya papa Hervé ko s'abonner ko augmenter nombre d'abonnés token na Instagram to augmenter nombre d'abonnés token na TikTok Snapchat to na YouTube ya faire gola to s'abonner to mata nombre d'abonnés token na YouTube ya faire gola prod o bazo bimisa bomone ba imas leke bazo bili bazo bima kuna peto s'abonner ezaka kaka ya biso donc bitumbande yango wana donc bagolwa boyebi ka ndenge je yali ekopesa elengi na pesi mbote na équipe présidentielle ya mama Fanta Fofana na moni deuxième vice président mama Bibi chez Umoso deux fois te to fetaka anniversaire ezaki dégâts motema Cédric Makela na pesi mama Medi Wembu combattante ko sakana te battante ya ko sakana te na pesi Emmanuel Kalonji maye les ana ya ko sakana te na moni Glody les populaires les Mac na moni Naoli la japonais Naomi la japonaise na moni Naoli la perle rare zakana ya Nikayenga Jafi Japan na moni Arnaud de Matiki Ova na moni ya Trésor Pembele wana vraiment ezali base foko banda ko fande na moni vena na pasa se bosombe bossa pa mama Odette na pesi mbote na moni Pegiki wana longola déjà batu
Voilà, merci beaucoup Gouv le Gaulois. Entrons dans le vif du sujet. L'actualité, Harmonie arrive, mais avant Harmonie, Bimatomoni déjà, détracté, on va analyser. J'ai suivi l'analyse, il y a des mères. Des mères à lobby, trop n'importe si tu as eu le temps Yolanda. Ah, je regarde des tours, attention, maman Niki, Kuna qui répond Niki Barcelone. On a Mumbaya, Babinga, on a Bambutali Kaku, Babinga, on a Grand Pékin, Basanga, on a Papimboma. Maman Niki Barcelone. Bakende, Kuna va répondre Maman Niki pour moi, c'est la biso analyse dans moi, on a biso nani Davina. Anya kota comme un trésor congolais to Hollande était distraction. Mutakangani antaba ngala ko répondre te ba s'en charger ne ba bas na biso ba bel bo wala ba ali o ba ko takeye ngala ko répondre mutani antaba te muta kangani antaba no eza style te makoki ezate ozo comprendre ba futa bango $50 ça kalo so mo na bido huile ba zo ngona passe finga ferry soko finga te ba compter la bango 100 émissions finga ferry ça qui mo loso 50 émissions finga maman ferry bidon huile tant niveau on répond de gouffre de golo deux fois $20 tant niveau ngala ko répondre mutabonda qui répond Niki mais Niki elle a dit certaines choses au pays mais c'est ça les mois qu'on touché Arabi les padres et poise à la visible il faut ça polémique on a fallu il a cité les noms vraiment nommément quand il dit ça tam soit zoé batté Valère à les padres attendez ayebi Valère à les padres on tangi comme les padres bien moi on tanga comme fier pour na Valère pour ba bayebi que Valère a fait ka likolo soko mo ndenge ba finga affaire bayebi que faire ki pa bango te ba ko répondre bango za affaire ba na pas tout en comment mutu na bango to ko tanga jamais pour to pied makambo faire beti o makusi gazala ki siksa papa ba Kardashian to sola voilà après ça gazala ki siksa papa Kardashian ba tout ba kanga magaso papa Kardashian ko beta kutu kuna concert a contaminé so ba daya kuna ba Malois ba kenda ba chango te tilelo na TV ba teka ngo bona ba CD kala ba teka ngo elle kuta faire abimisi regarde-moi à s'accrocher nan faire 4 ans sans savoir ko beta na Côte d'Ivoire plein faire ko beta ba concert na ville ba $50 ba $100 plein azela papa ba Kardashian beta pour beta abi les padres communication les ont fauché ma bé lukuta ba maloba les padres le barana ba premier soin et comment rattraper les padres les premier soin fait kaloba kutu bien loba kutu ndambo fa bakisa susu kutu ya nene veme bon mama fala bakisa susu kundola aloba kama bien makamwe beta vraiment mitema ya batu oya ba yini na yemo te ba fanda calme et benna certains musiciens balinga ko ta faire bo loba te benna bon mato itiko ba fanda nien ba ko loba sauter to fanda te na ba TV bomuna ba na ba artiste ba finga faire na répondre te ba benga ba faire na ba mumelidia na ba plateau na yebi ngote ba leka na ba Davina na ba sala ba interview na yebi ngote elo ni na sika ba finga faire ba ba yibite mais tala bango le muna bango na ka ça clean asa sain ta buzobe chobi bango na Niki a Poati ki bonganga Poati makambo nyonso alobi tout bon ba kana na David Poani to kangi ngona ba Pauline to kangi ngolo to bende ba Paul ko ni ba bende soso c'est wando l'occasion te biso luka occasion to zwinde occasion to luka on biso ba on ba lukaga biso to zwi yo to benda ngolo ko ngolo na ba Paul mais ça ma famille na bon to ba kipa mama fere za famille ba tata na bango na ba mama na bango na ba koko na bango eza famille fere eza ba tata na bango na ba nzela na bango fere yebi bango e bele ba na fere ata mona ta bango ata bango bo na niveau vie social faire legi ba te bele faire atina ba famille bele atina ba famille na ba massa na poto na yebi ngote zou on a pour faire ça na stabilité zou on a pour faire ça bien encadré bien entouré na ça ko ba linga s'accrocher les gars Niki yango bango pe ba s'accrocher kana linga mona biso biso pe to s'accrocher na ngoto ko tikate po mutu na bango na ba ka ye mutu malamu peto baba bi c'est un parent responsable qui parabana na ye mona bobiso bana bazab bobiso bana bazab biso bana batanga ba na poto kasit mona na Davina sisa na école cher na Saint-Jean Siméon ya cher maki bango ba ko loba feka futa mbo mona ota mais il y a eu des témoignages déjà bien maman ba moi loba ki bati ko mbrier makambo parce que les padres qui par moi na est bien kasi bango bazo ngo sujet siko ya Niki ba kimi poani bango mika trésor aseni to occupé mama trésor Congolo tenanko occupé ka Niki biso to occupé ka papa ba Kardashian na ba molombo na ba kanish na tinda na ba chien batara tindaga ne ba bi que projet ya harmonie mutayana ma idée wana trésor Congolo yo occupé ngote kasi c'est que idée ya kozala faire trésor Congolo mutayana ngo voilà yonga yo et ça en sens te au moins eza sens c'est que idée ya kozala faire
c'est que Trésor Congolais a fait un succès. Trésor Congolais a travaillé au sein de l'orchestre à Ferry. Akuta déjà un projet, Akuta fait un succès, un album, ça a déjà succès. On comprend. Tout n'a pas mandat qu'on a besoin. Trésor Congolais a mutu na biso. C'est pas comprenez ba propos et Trésor Congolais. Te bango problème bango ça kabalenga ko zanya ma. On est sur le mo balenga ko zanya ma kasi na sima ya bana ya balenga ko détruire biwa fait pour pas pénétrer Ferry. Bien sûr to comprendre tout ça barrage. Papa mika Mexique les États-Unis. Boko le kanate mulai. On ngala kana dog ba kangio. Mexique. Yeto aba ba répondre za ba belle. Ngala ko répondre muta ngala nyanta ba détail ma bibo no kinindi. No répondre muta bongo nini. Ma musuko ya. Tout solo makambo ya papa Hervé dynastie na yambi ba appelle belé pona kasi yango na répondre yo bato ba sala biso analyse baba analyse pona mwana biso ba ya osala analyse ba mombaya yo kwa mutu mombaya tu biso so utana fama chale mombaya mutali kaku abi il a des preuves à malonga robi misali bon ba na preuve malonga bon ba na preuve yango na niki Barcelona boy kuna preuve ni bon ba na preuve ni baba ya fait que si baloba nyoso doit ba yoka to comprendre ba comprendre que c'est du mensonge bango ba vrai mythomane en fait elle sanga ba mythomane pour créer buzz na bango na kombo affaire ba lukaka toujours nzoto affaire so na minute ba luka to lobani bango ya bo sala ndi analyse kuna nde. Voilà, merci beaucoup Gouf le Gaulois. C'est un grand plaisir d'être avec toi sur le plateau. Nabarasso Nazana Gouf sur le plateau, il y a à boire et à manger. Toyebité, projet Harmonie. Date officielle Tisco. Yebani non te Ratomoni Hiro le coq. Toyebité Hiro le coq. Ils en a compte na Yemoko, il y a un compte extérieur, tout ça un compte intérieur, un compte Harmonie. Je suis Hiro le coq on biga ko ça na fait fitting papa ba kalacha longolo na Instagram. Oh, alongolo ba se suivre dessus hein. Tandi va muté mamabe esprit un esprit il y a pas femme na mutu do o mona mutu bota la ebo mbati mais femme eza en sens mutu ga sepeli na Ferry abi bien na nime na Ferry ça na compte à Hiro a wemba na Ferry na compte mu compte album à Hiro yemba la moko makaka dia ka kilumbuki la ki mwa longoli mutu ko maka bongo soka mutu be sepeli na Ferry a longoli nemi jiri ndeza la Ferry nemi yana akosala fitiri na satana kwa sisi batutu na miko na mona ngai mana Lili Nax Lili Nax demo mimi netaz dans ba basket ba diabulu wana mutu na yet vrai bara vraiment yewana Lili Nax miko bango na bango Lili Nax yeta ça tant bara Barbara Kardashian différence dans les années Barbara boka bassin makasi oui bate bon mon na boka bassin ni tina bandule abamba bassin fort papa ba Kardashian so papa ba Kardashian so état physique na yi ndazalaka Keteline ndo mona kai do souci na yi pourquoi faire tigala noko Harmonie il y a Hiro plutôt dans la compte album les album ya Hiro en fait Harmonie et ça na ba réédition ba vraie réédition bolandi pe réédition ça ni tout expliquer ba so réédition ça volume ya non bana yo te ba tout ba sali réédition te papa ba créer déjà zongi studio pour album simba gité ba yo lo ba ke les pas de pas zongi te biso dans ça la réédition lelo te sur la réédition tout temps bête album so Harmonie on est sûr et certain déjà convaincu que Harmonie et quoi accrocher na place on a peut-être au accrocher en fait faire bêta la musique du monde na vrai sens du mot world music ana posa a toucher ba horizon mususu te pourquoi na vrai sens du mot ya world music faire ko ayembi na kimandarin ayembi na portugais faire ayembi na swahili ayembi na anglais ayembi na français mandarin langa ba chinois ba luka ba chinois ba sala analyse ba mbuta ba français ba chinois so chinois lo ba ching chang ching pour faire ayembi na kimandarin ko maka ching chang ching so faire okende baba oyoka ba ko sambwa na biso zelo ko yoka ngala zolo bana yo o kana goloa en fait tu on a peut-être côté place moko boy faire na posa mema banani ba marka uzite amema ba nani ba igote mais musique inaye et comme avant bango ba ya donc musique a fait côté na ba horizon moko boy o avant ya donc la musique est précédée ya on toni ngato kende à côté déjà mais to pousse to élargir les sous ko yokai dans la place mususu na ba professeur mususu n'était ba kata ba Inde ba professeur mususu na ba Asie bon bon mon papa na wa Inde ma akotaka na papa wa indiana otala ngote ezali les pas de publier mon bout na face na page Facebook akotaka na papa ayage ndie ngaite akozonga maboko papa azo forcer ko la lingana na nzembo affaire mais na Inde
papa yo mona fere papa. Quand je reviens toujours dans le dossier, monsieur, à propos belé dans la qui analyse il y a des mères, ça me revient toujours en tête. J'ai dans le cadre de l'émission, il faut y bara. Et certains points sur votre bimara liban des faux zong ça bango. Ngana za bezo zong ça y. Abi faire za bezo ba public jeune. Yango ake na style ya harmonie za bezo ba public ba TikTok. Na éviter yo za mukolo tonne. Bat ba talanga ba bigana mo mukete. Bo faire ça mukolo, amukolo gravité. Nem ça zo rêver. On va demain ko yo lutumba to na madilu akomo ka salonga ti feke kwa ne feka yimina Joski a immortaliser ba tout ce que comment beta bango ba kamo ka aja feke na mamu feka sala ba ka sa tata feka za jeune vous comprenez yemo muta kumisa aluki ko luka ba jeune on a poto pc lote pour disque d'or ya cotisation non ko ba suite pour na ba ki jour ba zonga ça à titre posthume et c'est kufa. Donc muta ko bénéficier na ngeza moi sina bana bango te ba o ba ganga wana ba lesité Basi basi on nani basi ko basi na bi basi yo na lo banani basi na bi basi ozo ko ba bénéficier na bango wana za ba démérité za ba to ba o sa tintsani tala niveau bokumisa biso ka wa sala ka nani o nani o me disque do kan tintsani na poto na bokendo ko luka bana poto ba bosa adapter na milieu ba benga na bino ba so no pas faire so kuna faire beta ko tonga yebu homme acoustique akima boy hyper qui te regarde moi tala nga pumbwe boy leki ya kansebu oh alita chamalama kukao bu moi demera bimba moko ya moi demera bimbangu pe beta bango azangi ko ça analyse na beta ba bino ko solo abimi comment comprendre allez et ça le vertige est-ce que ba otila suko lo kwa bilu wana wa ko tika la libanda ya dynastie a ko tika kwa libanga mungu a lot wengeza nzeta baoba côté ba leader solo bazala les plus grands arbres les plus grands arbres donc on nzamba a sala yango en fait wenge de salike o mona ba papa ba Kardashian o mona ba tebe papa ba zuai ba bise talaka feri yeso to talaka feri on a ba zuai so to a talaka feri a utini ko a uti baba a utina ba ki binda ko ine kuna to ko bina to ko yembate ba yena e kuna boy ba yakana le wa danseuse vous comprendre ba c'est ce que talaka feri on a ce qu'on fait siko na lukana vinanga babo malavise ya nzambe cher de poule yoza danger c'est malembe tout kwendila et lo que ça va bongo pas faire avec malembe siko bongo ba weli saka tant siko balunga ba zonga to côté ba kei ba kutela ki lumu ke ba ni ba zonga bo faire OK te tango ya boy regarde moi maintenant chanson lyrique symphonique opéra musique à 18e na 19e artiste a harmonisé. En fait, il fait un album Harmonie. Il a bien réfléchi pour la 4 harmonie, a harmonisé plusieurs styles de musique et na 4. Au style o ya yemoro. So le rendre bangbeli manzazu, machoko et on a déjà ba rumba trap. Mais ce que tu officialisé on ce qu'on a harmonie. La dynastie pe rumba trap toré. Et ça style na biso to rumba trap la dynastie. Et ça propre style ya faire à créer. Mais mon pe bimaka te kasi yango woneza ki sont faire na yoka kana Guadeloupe na Bada yango na papa ba Kardashian mangwa yake na kene ba OK Guadeloupe ba benga na ba Kardashian ba sala OK Guadeloupe ba luka sa clip ko ngite ba bilo na sala wana ba fit po ya zongi studio ambala ko yimba na satana voilà merci Zela écoute Obano ganga ba émission za yanga invité écoute Kimia no Milano Mai voilà est-ce que loba si on a dans harmonie toi on a rumba trap peut-être on a ba faux pop toi on a musique urbaine où il y a pur il y a bien maramu faire luka te maramu faire so ko corriger faire luka ni bango ni manga luka donc ba luki manga zelo ko yoga ngote bon toi to ba rumba trap beli sa bato mitu bango luka sala kandeni ba ko weli sa ba sa nzemo mo ba bimso ko rumba trap so pa bango on comprend ce que ba confirmer mutu fa confirmer valider za faire te mangeli manzazu oyo kasi wangu tina même pas ideme na on ezala faire ça musique na bisio eloko amour nostalgie tu n'as pas mes idées na c'est eloko ne belisa ba demer mais tout ba kima mbango c'est analyse
et kanga ina mungongo français bon mon abongo mtatika na maternité abotama na défaut je suis né le 14 février le 14 décembre je suis né en décembre le 14 février longo na maternité ko tozaki sokope na uvira ina sokope wapi yebisa ngai mutaleki faire na français zate bango tu bazana ndenge moko pour le bango lenge ba français ko pas français ya ba anglais pas anglais mutaleki mutata bango tu bazo faire ko ça ba fort ça teke so bima am sœur nous sommes reliés. Son innocence m'a redonné la légèreté de mon adolescence passée. Moi, na ya Marie, papa Bakardachin pe a epi. Et je me suis peu à peu et pris des nages qui ne venaient pas des cieux. Car je les laissais se blottir contre moi. Voilà, merci beaucoup, Gouvle Gaulois. Gouvle Gaulois, si j'ai actualité, à moi belé. Inosbi. À Betty Bomb. À Betty parce que ça crée des droits de réponse, le voir même, il était invité dans une émission chez Papi Mboma, dont Bissotou, journaliste et tout le monde qui ont fait quelque part, c'était l'amateurisme de la part de Papi Mboma. Comment c'est fait que Yoebi Noyamba, Inosbi, sur la même chaîne, la même concession, ou bien si sous Gezma, moi, tension est bien. Propos et non, si bien on a déjà que au lieu de langa ba analyse ba luka ba sale la ba Robino na ba Gezma weto ba kufa na carrière. Est-ce que a raison tout c'est juste qu'un excès des ailes. Oui, a raison. Raison pour Nande. Robino kufa. Bimsanzemo. Bimisa ko to soki tonight, so ka peka na tonight. Et kenda. Kasi ba goûter tu ba boki tango ba bololo mabe bat ba goûter kutude ba mona mabe bat ba sanza kota kufa ya mwana kasi yango wana lobi makambo ya solo pourquoi bat ba souffrir na vérité ole batu ba sala effort ya ko tombola bana wana ba yipsa bana na kete et si bo kufa na bino papa ba créer déjà ça détruit vie na bino bon luka bo région de Kamba faire o ba zo la musaka batu bino bo continuer ka ko vilipande faire ko vilipande ka mwana na innocent. Akena bango bien. En plus, je pense pas que netinga na mona na odi chango aina plateau côté ina so l'émission. Troisième vague ya ba kulule kenino kanya ba sisi. Biloko zo sala na ba ko kanga toko eza kulule en pleine émission. Oyo ko lukomo bunda. Troisième vague kingi. Troisième vague uti ko kenda wakaka na kanya ba sisi to quatrième vague. Ya bana nini? Bana chango toko China kati akende koloni na soma sangu kuna miziki bazo sa eloko te alo na kama sangu beti ba bonyoma ibeta wa famille yo yeme soko na famille restreint même ta famille élargie ba boko yoka famille restreint il y a rien bazo ko avancer te eza vérité énergie bazo bimisa pona ko détruire faire na innocent bo cha yango pona ko propulser bana wana bazo kufa oui akena bango bien akwa za coacher sur ba golo ngamo gouverner ba golo na coacher qui déjà innocent mais c'est innocent ezi gabazo kata meme alebe kobo alebe di meme zala wana bazape ka wana bango ko ba gaze bana bazaka wana gaze fabulous webe école mo ezaka na gumbe mawete ngana lo ba wana école mawete ba ko l'école wana c'est moi pour tanga école na bango école bana na bi gombe atanga na ba yepe njili ne kuna usanga innocent ke bien soda na biso ke bien toujours actualité se dominer pasteur et bomanga mabe pasteur Denis Lesi pétition ya héritier na résidence a baptisé héritier le roi de la rumba au moment oyo les rois de la rumba, ou voire même Arafat, paix à son âme, na featuring na li padra le maître de la rumba. Est-ce que toi va venir les rois de la rumba? Après si ayebi ko banga mutute na mamba bitumba. Asa wana ko na bangote. Ya papa Bakardachin, ya bango nyoso de bazana roi na bango ko yi. Siko roi ya batu nyoso feri. Pourquoi mon nan Jésus. Azanan mozalisi batu tout bazana eza grâce à Jésus tala na ba maison mais on a fait ça na batu bazala po boyoka batu
faut beaucoup ya ngoti vous comprendre faire à monter maman lamu ya koyimba na ba chanter musu ba pesa bango étoile après bango lumière so na za Jésus après ça va hériter lumière na otanga kuma monter ko tangela kuma mission arti na otanga Jésus de nuance d'ailleurs to betali ay bana ba chanter bena kasi on a ba ibolote misa nani na bimisei faire kasi yango na ko ba ibolote J3 merci héritier watana da ko tangela ngut kuma batu musu tena suki kana ibolote balingi bayoka yo na bimisei tozokende ko sala miracle ya na poso que na bimisei ne pas tete mais na okesa ngiamo ya na lo bana yo faire yenda za roi yo boy notika ba pesi ngala bi bien eza ya royaume na bango la coalition so coalition on peut sou nani FCC c'est kufa ba ba na union sake ba poina ba FCC biso ko muto ya za nani abe sholi coalition den kay bango coalition basali coalition FCC et kufa déjà so biso do na union sacrée o eza vivant donc de baza wana faire ndé makambo donc yo union sacrée et coalition na comprendre tellement biso union sacrée cash bango ba poni FCC et kufa pe déjà ko den lesi nani abe sholi nani abe sholi wabe shuli nende ngam na lobi ya bango bata ba movati ya bata ba Carolite bango siko biso koto faire ça Jésus quand on a débat pour ça mozalisi pasteur Denis lesi toujours al regretter na matanga na ele padre yete a tiepe cotisation te abi maman Marie abano sa na église na bano lia ba di maman Marie mais a regretter na comportement na biso ba gaulois na binope ba gaulois pour tata na bango kufezo yana kufa ça Lazare pour Jésus qui la musaï na pose que ça Lazare na pose question muta kufagi azalaki Lazare kaya on a posé question muta kufagi Lazare azalaki Lazare te pour Jésus soit qui la musaï bibembe tout faire ki na bo bibembe tout ezalaki bibembe tout eleki ya faire ki akepete absence remarquée pe na matanga papa Joski qui a beaucoup de lobby ça c'est ça remarqué te biso to yembi na papa les padres les padres sont les la bêtise va quand voir même chaque accord on a confié la soigner pour na matanga mais ba ko matanga papa chaque Congo mujuni ya chaque Congo te papa matanga papa Joski ba ko na juni mido ba ko na juni on continue je pense na ba ko ni matanga vient na biso Joski te donc lokona ba kundite yeba ke faire ko kende yon ndimi mutu ayembi na faire au faire so regretter clip ba ça les mêmes jours faire ngaka luka papa ba ça clip ça qui crise na neve ayo ko zonga molimo na pa nzambe ba o ba ya bongo légende o asala ba mise belé mo na ba ganga ngona c'estvet Joska na ba disque na bango yon ndimi so ko faire mta yembi na légende vivant bongo akeni matanga vionate en fait faire a weli sarate des fois na bino yango na bo ndebo so bo duka bo saela ngo analyse pourquoi yaki na noter pourquoi te faire tanga ko yo ngona ngobi potoketika faire na ba fanfare oh matanga ba fanfare eza matanga artiste photo yemba leki ya kansebu oh alita chamala mama kote ba deme bola te yango mama ngayo na bondela ye ya boye komindondo ye liwa muta bobo ko zena papa ba Kardasha ko feka imita ka ba voix batu sans wango na studio ko yemba papa ba Kardasha ko zwane aussi ba yemba zo madilo zo ntesa tshena nzembo bimisi yango sala ko matanga ve Josu to beta ba testament bande ko na ko tanga na ko zongela maloba ya boule binemi ba chelinga poison fere na sala sala ko wango. Voilà, merci beaucoup Gouf le Gola. Je dis un grand merci à Rolly Choura, mon vieux depuis Athènes, plein de bonnes choses à toi. À Matt Baka qui est super mec de Paris, il y a mon thème, plein de bonnes choses à toi. Tariq Makassanda Mondoï depuis Istanbul, Nazoya Istanbul, Yambanga qui toko. O Yambanga Benda, non ça va 2 semaines Nazongi. Betty Kiala depuis Paris, plein de bonnes choses à toi. Carlos et José et Sandra Tumba depuis Londres. Les couples les Foulou, mais c'est-à-dire Igor et Erika Foulou, mais tout ça toujours ensemble. Gouf le Gola, bah répétition déjà et Zongi. Toi le mardi, on a déjà la Polar Harmonie, on a rapidité na rep, tout ça mardi na jeudi. Bah on a parti. Bah les coulisses, non?
biso to bata biso to kota rat Non, pour les yeux, pour le public, te public te to coller ba harmonie to coller dynastie ba kota fait maté mais biso le roi yo ebikaka ba golo a biso to tala to tali to même information ba 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 mamoto en tout cas rap zongi rap ngoza coulisse mais niveau ça la plein les pas de moi zo lela to zongi c'est lenga inde trop donc ba lela ki on te sait ba boza la poser to ebi makam to ça la fait que so kwa limo c'est que coulisse ba créer les padres mambo belé ba créer marambo non les padres foot en bon côté na inde 3 à longwe nous avons mis un chauffeur SVR pour nous faire bon inde 3 aux angles tout ce que les mots ba débat mo bidon ko bangot ba de ba question ko poser ngate poser ba question niki ba répondre non poser ba question bon ba question ngati kangi ngolo na ba Paul nayi migo to ba takinga to ko zonga simate o kangi ngolo na ba Paul nayi ifunda na maboko pona yo fils d'en frapper ifunda na maboko pona yo papi sapo sera bengani ngara motema wo awana sala kiloka ai cher de poulet sera bengani ngara motema no mazamba so obi golo ke lenge na ba banze mo lipade zo ko ba to ba finga affaire en fait ba détecteur affaire mais en secret fan yego dana obi no muto ganga gampe ana poma pono to wate feranga alors ba mbache ba pile so ko bisanga ko manzi mu mutu ya papa bakanda kutangina ba koma batuna yebite s'il te plaît ba détracteur wa ba abundisa papa ya au mona bona concert nani zongsat yo muto mona ba ngola aksenga ba mona ba ngote to poso ka question to ka feka bandika ka ayo yo bolingwa temaka embe mane ba ko tonda na piste tanga komoni tanga komonga nguna okamo ngono ngana na bomba o dal kaida o tigla biso le pas de bombe na pembe na podo ma boum to biso to kufi na millionnaire en fait ba détecteur à faire mais ba fanatique à faire en secret ba baé déjà ngambu wana musique ya bana mikie musique ko sila le roi essence so bagango et sili tu en fait faire musique ya le roi 20 ko wumena nango e ko meleng tamini butala bino bosaka ba vente tongo yoko banzembo lokwa ba 1 an tala lisanga ferenza na polo santa bokamatanga na bano tinanga na Paris nazela kayo na poto safei na ne nasilisi ba foyer ya Paris basista so serve bazundolanga na bana dimanche na tongo na kena losambo na bondeli nzambe balakisinga basi bazwa yo projet bosala kiango kala fede tina tatike ngai na zonga na ngai souffrance lekia wana Paris oui venanga de Paul Sewa Leli venanga de Paul Sewa bioko bomae salano ki professeur yeah. Là, je profite de dire un grand merci à mon ami Rodin Kebolo, autrement appelé professeur et Polo Santa. Joyeux anniversaire à toi. Professeur Polo Santa, joyeux anniversaire à toi, maître Tonda. On est de cœur avec toi dans le cerveau. Mon coulisses. Héros dans l'ombre, professeur Polo Santa, maître Rodin Kebolo. Joyeux anniversaire à toi, plein de bonnes choses à toi, que du bonheur. Je profite également de souhaiter de nouveaux joyeux anniversaires à Bibi chez Oumosso, hein? La sénégalaise est montée, mais c'est truc qui est marqué là. Maman Lanita, la gabonaise, plein de bonnes choses à vous. Fanta Fofana, maman Madi Wembo, Emmanuel Ekalonji, Patience Bosombe, boss à Paris, Aimé Kodia, montée, ma Gisèle et Suika. Toto. Voilà, Gouffre le Gaulois. Presque arrivé à la fin de notre émission. On s'est régalé avec l'actualité, avec le divers. C'est ma chanson préférée. Aussi Sanango, comme ça, na ba salutation na yo. Là, je dis un grand merci à mon vieux Papi Sapo, chef de ville. Quand tu es là, vraiment, ça rappelle sinon Gitoko. Mon vieux architecte Jeritansia, Arantansia Mobutu, ingénieur Kefnde Moutipai, Asuma Nitambushi depuis Kindu. On est ensemble, vraiment plein de bonnes choses à vous.
Julio Tamba, l'ambassadeur, le revendeur, o atekaka mituka ya solo na Kinshasa mutaleki azate. Azoza poto ngwe Kinshasa somba mutuka, bien mutuka location Julio Tamba zana, donc contactez Julio Tamba à travers Tariq Ngango au Julio Tamba directement. Benia Gaïsé Lobela, l'architecte Eric Tamba avec l'assistant Vida Zamoko, plein de bonnes choses à vous. Gouv le Gaulois, un dernier mot plutôt qu'à voir Nabiso. Gisèle, pourquoi changer? Zalelina yo. Onuringa na espoir si moko mi okende na yo. Mabe ozo sala ngai. Ezane bela ba effet. Ce que continue. Grâce voilà, merci beaucoup. Ba golo ba zana yembo. Ba ngeleng. Gisèle zinazala nanu. Nesika na ngai. Voyo komi changer ata ezaleli na yo. Bonaventure Christengo bo. Okomi olengisa nga. Papa bakare chef maimba boy. Okotanga tina makila zinda e. Ya moto lekisaka nga na butu. Bazikiziki osalaka nga zinda e. Sakira ke. Parce que le padre abimisa ba chanter mutu so kenda poto ba yebi yo te. Mais faire apeso oya koyemba na nzembo valer boy. Ah! Laisse tomber, laisse. Totiga, merci les padres, merci les padres. Na pesi mbote na tous les golos. Na bige bat balandinga ba sepi, ba bige tona yimba ça bien. Na pesi na gene ma Natango bakoko babiso bazalaka na serre. Émergence wana TV atu elenga bandeko. Boyoka, pe bo ressentir. Ba voix moi bimi balé, Émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement. Chaîne en ligne, Émergence One TV. tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement à Émergence TV One. Awa, et pas yande konanga mido. Awa bomano zo masolo ya papa Hervé. Bobando yoka tous les masolo politiques, masolo ya Bible, masolo ya boy ezo sandisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table avant dans la banté, vous s'abonnez massivement à Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube.